Bonjour à vous tous, chers compatriotes. Bandeko Babolingo, losako na bino nyonso. Lelo yo na ye lisusu kopesa bino longonya pe botondi na ndenge bozali kolemba te kotindela ngai le message ya encouragement. Bandeko na ngai, mikolo oyo, mbula oyo, sanza oyo ya janvier 2025, tobandi yango na makambo mingi peza ya minene pe ya somo. Na yeli bino masolo ya bakuluna. Toza koyoka o bakuluna. Toza koyoka ministre ya justice mutambazali ko loba. Il faut sikoyo bakuluna nyonso tu baboma bango. Me bandeko na ngai. Nazali ko kamwa. Tozali na mboka moko oyo ezali ko luka état de droit. Et nous avons là un ministre de la justice oyo azali ko s'improviser. Ye moko procureur de la République. Ye moko avocat général. Ye moko pe jury populaire alobi lelo yo il faut sukisa makambo ya insécurité na ville ya Kinshasa. Il faut bakuluna nyonso tu balokota bango bakende koboma bango. Peine de mort ezongi. Mais bandeko na ngai, mais wana ezali vraiment likambo ya kokamwa koluka koboma bakuluna, mais sans koluka penza ko résoudre ba vraie cause ya problème wana, nakanisi ezali kobunga nzela. Pamba te nakoboma wana nakanisi ye ministre ya justice aza kokamata problème ango lokola problème personnel, alors qu'azali ko représenter institution juridique, institution ministérielle, aza ko représenter l'état. Donc akoki kokamata makambo na liseki te comme si c'était son propre problème personnel à régler ba compte na ye. Wana ezali penza kobunga nzela. Bandeko nanga, les vraies causes c'est quoi? Les vraies causes ezali kikuluna oyo balati cravate bazali kokamba mboka, oyo penza bazali pe ba commanditaire ya bakuluna oyo bazangi sapatu oyo bazali kolela nzela. Parce qu'il faut faire la distinction. Mobulu wana, banditisme wana, eza na ba catégorie ebele. Ba oyo bazana nzala, ba oyo baza kofuta bango te, ba komi penza na suka patience eza lisusu te, nde baza ko commettre ba crime wana. Mais bango tomoni bango, baza ko kanga bango, bazali ba pauvre, bazali ba sans voix, bandeko na ngai. Mais ba oyo bazali ko créer situation wana. Bazali pe ko régler ba compte na ba rivaux politiques en utilisant les kuluna sans défense. Est-ce que bango justice pe oyo mutamba aza kolinga penza ko exécuter, est-ce que pe ekotala bango? Donc yango nanga naza koloba na mboka nini oyo biso tozali. Mboka nyonso oyo aza ko respecter état de droit to alingi a atteindre état de droit, akotala nanu ndenge nini ako engagé ba arrestation. Et puis akoko bosana te ba principe élémentaire oyo ezali kotala présomption d'innocence. Est-ce que enquête salami? Est-ce que ba juge ba koti na masolo? Est-ce que vraiment ba preuve monani? Est-ce que tozali na certitude que ba oyo toza kokanga bango penza esengeli ba boma bango? Et puis décision oyo ya koboma, mais nakanisi eza irresponsabilité munene. Wana mutambaza kolakisa clairement que tozali na justice indépendante te na mboka, elingi kolakisa pe ke ye moko aza kuluna. Parce que ko décider yo moko ke okende koboma ou bien ozui ordre ya autorité de la République, c'est-à-dire Félix Antoine Tshilombo, ou bien bino nyonso tu bokoti kikombi bokoti lisanga pote bo décider bo exterminer peuple congolais na ndenge zalaka décider na ba oyo bandimaka trahison tango bakotaka penza na masolo oyo ya koboma constitution na 2005 pote batika Kabila a gagné a régné na mboka na biso. Alors ngai awa naza koloba nini? Enquête ezalaka nécessaire na mboka pona ko arrêter mutu, ezala mwana ezala mukolo. Alors pourquoi ne pas s'intéresser que est-ce que vraiment tozali na raison ya kosala makambo wana? Est-ce que biso bakambi mboka mauvaise gouvernance, est-ce que biso to se corriger? Ba procès mingi tomoni na basanze eleki elakisi biso ke ba oyo bazali lelo na ba institution bazali pe bakuluna, mais lelo baza kovuma, bazali ko voyager, bango bakokanga bango te, bango bakokata bango mitu te, kaka bana oyo toti espoir ke bango nde bakosala relève ya lobby. Alors nakanisi Constant Mutamba aza ko mesurer te irresponsabilité na ye, mais azali pe ko mesurer te ke lelo yo ye moko amiti penza na liste oyo ya ba cours internationaux oyo bakoya ko juger. Parce que ba crime oyo ya azali ko perpétrer, parce que Monica sa ministre,
parce qu'à Monique, les lois, ça n'a soutien. Il y a la présidence de la République, ça n'a soutien. Il y a l'instance Songolo Pakala. À Monique, il y a beaucoup ça, les Cambouana. En tout cas, tu peux continuer à côté. Et puis, il faut sacrifier jeunesse Nabiso. Mais alors, école, institut, formation professionnelle, Botiwaki. Donc, bolobi ke bolingi boko misamboka na développement, mais en même temps, bozali ko privé mboka na chance que jeune mususu koki ko récupérer bango, koki ko réformer bango, koki ko rééduquer bango. Boza ko tala nzela wana te kaka ko boma. Mais ça veut dire que vous ne faites que tuer. Alors ngana bosenga sikoyo. Constant Mutamba yebisa biso. Oyo nyonso tu bobomi ces derniers mois. Bolobi nini? Bopesa biso pe justice. Bopesa pe biso vérité, bopesa pe biso orientation nini oyo bino boponaki pote mbokango ekende liboso. Or, toza komona lelo mobulu penza indescriptible. Ezalaka soki enquête salami, wana boyebi, soki mutu oyo boko limbisa ye circonstance atténuante ou bien mutu oyo penza boko condamné ye parce que ba circonstance aggravante pe et lobby. Mais awa toza komona makambo wana te. Alors, eza kolakisa biso ke vrai kuluna ezali oyo bazali kokamba. Vrai kuluna ezali gouvernement toloba yango parce que Mutamba azali ko raisonner, azali pe ko réagir en tant que membre du gouvernement. Donc azali ko engager responsabilité et irresponsabilité ya gouvernement congolais. Alors, il faut pas toka mo bande konangai. Crime oyo ezo salama lelo, c'est-à-dire crime contre notre jeunesse, crime contre la République démocratique du Congo, et kozala imputable na oyo nyonso lelo yo bazali na pouvoir, à quelque niveau que ce soit. Au lieu ya ko s'occuper na jeune wana, au lieu ya ko réformer institution na biso scolaire, boza ko sala yango te kaka ko luka ko boma. Alors bana wana boza ko boma. Bopesa biso réponse parce que Mutamba azali encore ko seka penza tata nzambe, azali ko blasphémer tata nzambe parce que aza koloba na jeune wana oyo bakangi oyo balokoti à gauche à droite, priez beaucoup bosambela parce que sika boza ko kende muto susu ko secourir bino ezate. Autrement dit, na oyo basambelaka na mboka na biso azali pe ko seka bango. Donc ça veut dire que même Dieu ne peut pas secourir la nation, même Dieu ne peut pas secourir tous ces jeunes là. Donc ça veut dire que banzambe et comme Mutamba, et comme gouvernement congolais, et comme présidence de la République Nabiso, mais nous sommes ezali ko bungisa biso nzela. Alors bande konangai. Na ye lelo pona koloba ke tokoki kotika makambo na ekende boyete. Bozo mona mobulu ndenge koti na mboka. N'importe qui fait n'importe quoi. N'importe qui nomme n'importe quoi et fait n'importe quoi pona ko kambamboka wana. Est-ce que c'est la République démocratique du Congo oyo biso toyebaki? Est-ce que zali mboka oyo batata na biso babundelaki ou bien to komi penza na jungle moko indescriptible? Alors bande konangai nakanisi na manso wana to kanisa malamu. Constant Mutamba lobby lokola yaza na pitié te na ba jeune na biso, mais lobby na lingi pe koyoka te ke muto ayokela ye mawa asalaki musala po na mboka. Ça ce n'est pas travailler pour le pays, ça c'est détruire le pays, c'est détruire l'avenir du pays, c'est détruire la jeunesse du pays, enfin c'est détruire l'espoir que chacun peut avoir dans un avenir meilleur. Yangwana bande konanga nazaki nango koyebisa bino lelo. En tout cas, parents bakuluna bo décourager te parce qu'il y a encore des patriotes qui sont aptes à vous défendre. Il y a encore des patriotes qui peuvent encore aujourd'hui parler au nom du peuple congolais. Vous les sans voix, sachez désormais que vous avez une voix, au moins une, celle qui s'exprime devant vous, pour vous défendre et pour vous promettre un avenir meilleur. Bande konangai, nasuki apona lelo, ndeto sololi pe to monani na mikolo ya.